Mais ton moni grâce Mbisa a été dans la Brazzaville. Écoute si na do kisaye na tindaye na muyonzi. Opesa mutu bangamba kokokata. Nakoba vérité, grâce Mbizi, moi je suis pas complexé autant à Kombo nae. Même quand retour au Koutanae, Tounae, c'est moi qui a fait cette fille. Écoutez si na qui c'est na tina la ki bokol. Mama nga koma la ki boko. CongoDialogue.com. CongoDialogue.com. Ouais, ambiance à ma casse na racha Brazzaville, ma délégation est belée. Mais le vraiment, non, c'est là, Didier Nzongo. Bonsoir Didier Nzongo. Merci beaucoup Nyamanzoto na 3W Congo Dialogue. Merci vraiment d'être sali rencontre na Congo Brazzaville Mboka Baka. Mboko confirmera biso ba sapere. Mais ton moni grâce Mbisa a été dans la Brazzaville. Écoute si na do kisaye na tindaye na muyonzi. Omoni lelo makambo à presse. Chaque chose a son temps. Nakoba vérité, grâce Mbizi, moi je suis pas complexé autant à Kombo nae. Même quand retour au Koutanae, Tounae, c'est moi qui a fait cette fille. Ngai mutu nasalae. Mais yo yebi kaka dans la vie, les locaux ko pesa mutu opportunité, mais après à cause de l'ingratitude. Mais moi je m'en fous. Moi j'ai fait mon chemin, elle aussi elle fait son chemin. L'essentiel, bisotu makambu etambola liboso. OK, na repère ce exemple. Les Ketchou Abana na Congo Top News. Aujourd'hui, il est bien avec Nolita Mlesa. Yo goyela les Ketchou susu milinga tika Congo Top News. OK ndeko. Merci. OK. Donc exemple la personne ngwana ko. Soroma bien la grand prêtre. Bon, moni on a pendant la vient à âge, vient à idéologie. Toza vraiment na ba relation moko vraiment privée, je dois beaucoup de respect na viona donc ça sert à rien à kota na ba mbilinga minga quoi. OK. Na niveau na yo nengo sombaka yo jinu na taka yo ji. Oza quatrième na ji. Na lobango, moi je suis l'artiste sapeur le plus dangereux du monde. Na l'équipe à sapeur tout, il y a ba congolais na yo ji. OK. Opesa mutu bangamba kokokata. Écoutez si na qui c'est na tina la ki bokol. Mama nga koma la ki boko. Bon, na ideo. Poto kene moulaï. Moi je suis l'artiste sapeur le plus célèbre de la RDC. Ba sapeur tout. Ya biso ba congolais. Il y a RDC, Naba Congolais Brazzaville, place Naza, dans l'équipe Bango. Voilà. Merci pour la dédicace. Donc, Naza vraiment, na bien l'équipe Nanga Pendao, les Zoulous de Ngaba qui dirige Brazzaville. Soit Beno Pesa Bango opportunité, Bango va Pesa parce que va contribuer à la sécurité. Il y a Didier Nzongo, une minute, Bango va se présenter. Na mono na kin pa fa na mono na kin mais na on a tika ne lo moko o moko possible pesama nga son excellence Didier Nzongo ko tambola nga déjà na tambola kana batu na lia kana batu na mela kana batu chalote Safir na bombité na zanote Safir mutu nyoso soki o rencontré Didier Nzongo na télé na zona dès na équipe Brazzaville tina kozonga yo kasi soki ora nga visite okozota cadeau moté même si je te donne pas des millions il y aura quand même un élément. OK, merci.
congodialogue.com ifalopesanga Francine Ngembe congodialogue.com